Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la Aïda Kapilas, Yaba Aïda, Aïe de mon cœur, moi si Nzambe. Mutuna biso penza oyo alongolaka biso ba stress. Mutuna biso oyo asekisaka biso. Ata ozana journée na yo surchargé ndenge nini. Tango kolanda kaka Aïda, mbala moko journée nyonso échangeaka. Atmosphère échangée. Humeur pe échanger wana penza nde ezalaka mission ya Aïda pona kosekisaka pona kosepelisaka yango ezalaka penza kitoko ebele ya batukutu basepelaka na Aïda pas possible balela musala o Aïda zo sala balela ba film na ye oyo ye moko azo produiraka osala penza musala ya kitoko soki muto osala musala kitoko bandeko to ya pe to komisa ye na système moko kaka ya bien makasi. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo vraiment na memeli bino Aïda. Aïda nini ezoleka bandeko. Affaire poison ya Aïda na Côte d'Ivoire. Barimer kandenge ezalaka ba nungu ezobima nango que non ndenge boye Aïda aza empoisonné na Côte d'Ivoire. Bandeko, yango ba vérité nyonso lelo ezobima na poasa kandenge ezalaka. Biso tozalaka chaîne moko oyo esalaka banalise, chaîne moko oyo epesaka nango ba information oyo ezalaka nango exact makasi. Toza chaîne ya bana nzambe, chaîne moko ya kitoko makasi. Avant tokota na affaire poison ya Aïda na Côte d'Ivoire, nalingi nanu na sensibiliser batu oyo surtout. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, chaîne moko ya kitoko, chaîne ya batoli ya makasi, chaîne moko ya bana nzambe, je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka chaque jour tokos makasi. Makasi penza yaba tokose. Bandeko boza wapi? Na minute oyo bandeko yozo landela biso wapi? Komela biso na ba commentaire. Place nyonso za komela biso kana ba commentaire ke nga na minute oyo na olandela bino soki na Paris, soki na Turquie, soki na États-Unis, soki na RDC eloko ya makasi. Boko mela biso kaka na ba commentaire bandeko toko sepela mingi makasi. Na minute oyo otie mwa nini pembeni ozana mai yo moko kaka yebisa biso na ba commentaire. Soki ozana ji, soki ozana secret, soki pe ozana gêne na yo yebisa biso kana ba commentaire na ndenge moko ya bien makasi. Bandeko makambo awa nde makambo. Bino moko boutaki komona Aïda auti kokende Côte d'Ivoire. Mikolo yo ba comédien na biso ba komi na ba voyage moko pamba pas possible. Ezalaki nanu Luna a voyageaki akendaki Paris bandeko. Ezalaki makambo na ba réseaux sociaux. Mutu nyonso tu ifale amona Luna. Ba photo kutu na kokota Paris bandeko ba photo kaboye. Ba photo ba makambo pe ebele bimaki sur voyage ya Luna mienzi. Et après toye ko vanda toye ko mona lisusu ezalaki Jérémy na exaucé papa munoko
bango pe bake Paris. Somo bandeko tovanda boye pe toye komona pe princesse Ilustar ye pe akomi Paris. Bandeko sikoyo bakomedien na biso bango nyonso bapréféré na bango ka Paris, bakende lisusu place mosusu te. Wana mutuna kandenge ezalaka na système moko ya bien makasi. Sikoyo toye komona pe Aïda Ayi mwasi nzambe mutuna biso asekisaka biso ye pe Côte d'Ivoire ye aboyi na ye Paris. Alobi ke non nga na okende na nga Paris te, nga naza na nga kaka na Côte d'Ivoire. Bandeko nde kovanda kokende ya mwana batu na Côte d'Ivoire kandenge bomonaki, kandenge boyebi, kandenge bolandaki, toye kovanda ka boye na ye kozwa mwa ba appel. C'était depuis semaine passée vendredi o babando benganga o ndenge za boye Aïda aza empoisonné na Côte d'Ivoire. Bandeko na gangaki nalobi Aïda empoisonné Côte d'Ivoire wana ezambala liboso te kokende kuna. Bakendaki c'était début année kaka, bakendaki na dina na la douce, bakendaki kuna pona ko jouer. Bazaki invité kandenge zalaka bakendaki penza ko jouer ba film ya kitoko. Bandeko na gangaki na lobi ba empoisonné Aïda na ndenge nini. Mosusu pe na ye kovanda na lobi mokilio bandeko komi mabe eza na batu mosusu oza na yo na problème na bango te, mais bango baza na problème na yo. Baini yo kaka pamba boye, baini yo kaka dans les vides boye. Na banga ki na lobi Seigneur eza ni nazo yoka. Bandeko kandenge ezalaka na ekozozwa pe ba message na ba WhatsApp. Bandeko na lobi te makambo yo il faut na landelango. Il faut penza na landelango parce que tokoki kovanda na biso kinya me makambo ezokendo ya munene. Nde na ye kandenge ezalaka kokende osala ba recherche na biso parce que biso tolingaka avant to ya kosala émission to se rassurer nanu ke ba information nyonso eza correct. Wana penza nde tokoya bandeko to na kota ki penza na place na kenda kozwa ba information na biso. En tout cas tango bayaki ka ko confirmer nga ke non makambo ezande boye nde na minute wana na lobi te makambo yo il faut kaka na kende vraiment ko sala moi éclaircissement sur makambo ezo tambola na tia penza éclaircissement na système moko ya bien makasi. Bandeko nanga biso nyonso toyebi ke Aïda Capilas Ayi aza mwasi moko asenkarnaka bien na barole na ye. Aïda ajouaka kitoko makasi etango ajouaka en tout cas makanisi na ye nyonso ekotaka na musala. Aïda alingaka musala na ye makasi, alingaka ngo mingi makasi parce que na musala na ye asi azwa biloko ebele. Bino moko bomonaki azalaki honoré bapesaki par la première dame, bapesaki ye mutuka kutu ya sika oyo ebele ba comédienne lelo il faut ba bosser dur, ba travailler dur. Donc kangisa bambongo le basomba kata ba mwa bilamba babima kata na ba restaurant bango ba privilégié ba garda ka bambongo kangisa pour que basomba mutuka. Mais Aïda penza mutuka na ye asomba ki yango te. Bapesa ki yende akopesa par la première dame. Imaginez tout ça pourquoi pour ko apprécier musala ya Aïda. Aïda mwasi moko osala musala ezomona na penza na miso. Bandeko na minute oyo na yeka koyebisa bino ke Aïda aza na ye en bon état. Makambu nyonso tu ya kote Aïda ezokende nango bien. Aïda azaki na ye empoisonné te. Azaki na ya empoisonné te, ezaka ba nungu bandeko, ezaka ba rimer bolandelango te. Mais na osenga lisusu surtout na ba fan nyonso ya Aïda Capilas. Ba o nyonso tu ba sepelaka na Aïda. Ba o nyonso tu ba salaka soki Aïda za sur scène mitema na bango ezobeta. En tout cas na minute na osenga bino kaka na système ya bien, bo continuer kaka kotia Aïda na ba prière. Bino moko bon yebi bien musala yo ezalaka musala ya facile te.
eza musala moko ezoya na bitumba ebele, eza musala moko kandenge boyebi. Donc surtout na communauté na biso, pour nous les Bantous, toloba nanu, pour nous les Bantous, soki déjà mutu azoleka na ba télévision boye batu ebele bakanisaka déjà ki baonde bakoma ba openza nde baza na mbongo. Donc miso nyonso ekomi ka epa ya batu o baza na ba télévision. Même si batu wana bazo pasaka pe ba moment difficile, même si batu wana baza pe na ba moment ya souffrance, mais batu ba mona kangote vu que baza déjà ba star, balekaka déjà na ba télévision. Je m'excuse, ebele ya batu bakanisaka que non, vi na bango esi ebonga. Et pourtant ce n'est pas ça. Alors yango na senga ka mingi na communauté na biso, en tout cas ceux que lingi penza star na yo, chaque fois que ozo prier, chaque fois que ozo sambela, en tout cas tiaka bango pe na ba prière. Pour le moment Aïda azane bien. Aïda azalaki na ye empoisonné te quand ndenge bozo yo kabatu bazo loba azana ye empoisonné te, azalaki pe empoisonné te. Aïda azana Côte d'Ivoire pour le moment pour na cadre ka ya musala. Mingi Aïda zala na ye concentré mingi na musala na ye. Et puis Aïda, bien que tout le monde a kaye na ba film ba benga kaye ka kizengi moi si moko azama elete boye mais na vie na ye normal Aïda aza moi si moko alinga ko vivre vie na ye dans les secrets. Azala neti ba mutu mosusu te que non agitation moko boye moi makambo muke ba photo akangisa non. Aïda zalaka bongo te. Donc makambo na ye nyonso alingaka na ye eleka dans les secrets. Wana penzande ezalaka Aïda. Kutu ezalaka moi bien. Yango moi toli na batu mosusu kandenge ezalaka. Bo vivraka dans les secrets bandeko. Lelo to mona ebele ya bato mona ta moi eloko muke asombi soki mutuka. Il faut batu nyonso tu bayeba. Bandeko, c'est vrai, oza besoin kolakisa batu, otia na ba statut, otia soki wapi, mais toye bakande mitema batute. Il y a de ces personnes ba ko apprécier yo, ba encourager pe yo que non, musala penza tala musala na bando sala musala monani, lelo sombi mutuka, lelo sombi nini ndako, lelo tongi. En tout cas, batu mosusu ba ko apprécier yo, mais yebake il y a de ces personnes là aussi bakoya bakolinga kaka basala yo mabe bakolinga kaka ba détruire yo. Yango ezalaka bien mwana nzambe surtout mutu oya sambelaka vie na yo nyonso ezala toujours dans les secrets avec ton Dieu. Yango ata bomona nzembo na biso moko ya pasteur Atoms à qui d'ailleurs nous saluons en passant, yekutu aloba na nzembo na ye ayemba que non cache-toi. Aloba makambo ebele penza na nzembo wana. Wana ezalaki ka mateya abandaki kopesa batu. To vivra ka vie moko eza caché. C'est vrai mutu nyonso tu azalaka besoin batu ba mona que non musala o na bando sala tala lelo efutinga. Mais to yeba ke na entourage na biso il y a de ces personnes oyo en tout cas mitema na bango eza nango mabe. Balingaka évolution mutu te. Balinga komona mutu a évolué te, balinga komona mutu a bonga te. Donc bango mission na bango eza kaka ba détruire ba mona ka batu na ba mwa souffrance moko boye. Batu mosusu bazala bongo. Et puis pona koyeba bango bandeko, okoyeba bango boye te. À moins que ceux qui nzambe asaleli yo grâce. Peut-être que na moi quand ndenge zalaka moi problème moko boye et bimi omonika mutu akomi kobimisela yo maloba. Ce qui peut osa na discernement ya makasi ndo comprendre que non mutu oyo alinga angati ata soki abetela anga maboko mais na motema penza na mobimba nazalaka te bo comprendre. Donc tozala keba bandeko nanga tozala keba yango balobaka bajida bazalaka ka batu oyo tozalaka na bango pembeni. Donc ba mutu penza o seka na ye mutu penza ozolia na ye bo partager makambo nyonso tu mais na sima wana azolia kayo batu mosusu e baza bongo. Donc tozala keba soki pe yo moni ke non na kotina nga ko publier vinanga sur les réseaux sociaux nazo banga mutu te eza vinanga. Donc yo moko etali yo kaka mais yeba que kobosa na surtout vie de prière te.
Nzambe alola abatela yo parce que monde alelo ekomi monde ya pasi penza makasi. Moi tolika ndenge ezalaka bandeko na biso na système moko ya kitoko makasi. Tozongela makambo ya Aida Ayi. Mutu na biso oyo asekisaka biso, mutu na biso oyo achangeaka baimer na biso na minute oyo aza na Côte d'Ivoire. Yango dans la vie bandeko soki oza na mwa eloko na kati mutu na mutu azalaka na bénédiction na ye omona bato mosusu neti baida ayebaki te ke un jour akobanda pe ko voyager na nzela ya bafilme, ayebaki te bandeko ye mutu abandaki ko travailler na terrasse wana nde ezaki musala na ye ka ndenge ezalaka zo animaka batu na baterrasse wana batu bakomi koloba te pourquoi ozomikotisa te na makambo ya théâtre kotaka na makambo ya théâtre omoni baanimation ozosala osimba na batéâtre ye kutu aseki na alobi te osimba nango te na okoka nanga te baforce ye jusqu'à ce que un jour alobi te na meka bandeko ka komeka boye okota makambo ya batéâtre tala lelo mokili mobimba ekomi kolobela kombo ya Aida Kapilas. Lelo ba théâtre ye kosala ke Aida Kapilas pe akomi ko voyager. Yango bandeko bo négligeaka badon oyo eza kati na bino te. Soki omoni ke don nanga ezalaka koloba, don nanga ezalaka peut-être côté ya kabatu kosala ka ba évangile, en tout cas côté la yango penza donc commence déjà à t'exercer malembe jusqu'à ce que omona un jour Nzambe akoya pe orienter yo omona pe banzela mosusu ba porte pe mosusu e yo kofungwama na vie na yo ebele abatu bazalaka na badon ebele mais ba négligeaka na bango atalika lobi eske osimba mama osimba papa omi pesa kaka makasi nyonso omona ke Nzambe pe aosalela yo ngolu ya bien. Bandeko Aida Kapilas na minute oyo pona ko informer bino azana ye bien. Makam nyonso tu eza nango bien, azana ye empoisonné te ndege bozo yoka. Azana ye empoisonné te donc makam nyonso tu ezo kende nango bien. Aida Kapilas azana ye na Côte d'Ivoire kuna aosala tandenge zalaka kuna pe azo yekola moi quelque chose na oyo déjà ayebaka sur la vie. Yango ya muke kaka bandeko tolingaki to partager na bino botier la biso ba moi j'aime na ndenge moko ya bien, botier la biso ba commentaire, botier la biso ba j'aime ya bien et puis bosale la biso ka partage na système surtout ya Tokos Makasi. Bye bye la famille et à la prochaine.